nature na nga so na lobi likambo irata na passe. Donc tout ça là déjà ko sepela. Ngam na zo epsa solo, tozo gagner. Zo bozo vidéo botiamo tozo gagner. Donc quand tu parti na sala ke mission impérare. Na lobi bien na bi na saka biloko balete mais nga na lobi en tant que mwana ya Congo. En tant que ba joueur wana ba bana na biso 50 ans. Bakoko ba rotika biso te. Pourquoi pas to gagner match wana? Bo bakoko bazapi. Banganga bale bana basaka ta solo. Bataka pe ba passer ya maiboye. Malgré les joueurs nyonso tokozwa to perdre contre Jamaïque. Mais pourquoi tu perdre? Pourquoi? Ndegonanga eloko nyonso ya vana no esalema na moi esalemaka na butu na monde spirituel. Bato babanga su boko te mena kaliza bato za banga bokoko. Mais ta coutume. Ah. Te kino azan esprit. Toko permettre ngo lekate. Jamais. Ngana confirmer on a bi na sala kana nga balete. Mais en tant que maloba ya mutu ya bokoko. Mabeleza ya biso nazo sire yo bokanga video tozo gagner match. To gagner match à lobby. Nazo epsa solo. Na score ni. Ngai so na lobby likambo irataka te. Bali ya politique te. Non. Eza jeu oyo biso nyonso na mokili mutu nyonso atala. Eza pasteur, eza la frère, eza nani biso nyonso totala ka yango. Mais pourquoi to que souhaiter équipe na biso qui ko gagner te et ko gagner le contraire et ko gagner. En tout cas et ko gagner biso mususu to ko sala ba force musiko bango ba yebite. Ça dit tozana besoin te que non ou bien batu ba luka biso sala balete ngana zo porter un plus nanga en tant que congolais. Conseil na ko pesa ndeko wana bango bazana bango bato bakisi biso to bato bakisi te donc biso to sana biso bokoko to différent na bango asala kabilo kwa bongo te. OK. Eza risque. Conseil na ko pesa. Risque pour na musala na yete pour na yemoko mutu. Pour na yemoko. Na yena musala na ye. OK. À part trahison à balle mais eza risque bato bongo pe baza ba traiter ba ko trahir pe mboka. Pilo musubozo wango na légèreté te. Sénégal a gagné biso yo ebindi a compliquer biso na bokoko ti ndenge to gagné 2-0 a renversé match mais ba kondia biso ba kenda katina ba village. OK. Ba kenda katina ba village kisi abale ba sengela kango bato na ba TVT nganga ya bale ayeba na kati toko gagner émission to sala yango avant match to sala yango avant match toko gagner ngam na rassurer mais donc beaucoup télévision à partir yo donc bomba ce que tu gagner au tient ba statut fini le stress na kati ya États-Unis ya sika na kati ya Chicago resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrique communauté congolaise communauté africaine ezala ba Spanish pe ba américain yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko awa kaka na Chicago esika wapi okokuta meni lokola taba mutu ya ntaba batula dongo koba ya komweta pilipili bakasa na musaka basambwisa yango na ngai pondu madesu pondu ndunda légumes verts toutes sortes de poulet mayo makayabu madesu batula mabumu mbisa kokauka okokuta masanga lokola fimis dopel nkoi tembo skol Samba, Lungwila, Vitalo, Olingi retrouvaille, Yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolio komela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe ba activité ya ndenge na ndenge. Boya Leo. Vous préparez un événement à Lubumbashi? Ne cherchez plus. À très bientôt. The Brothers vous ouvre ses portes. Un espace unique, pensé pour vos mariages, conférences et événements d'exception. Situé sur Avenue Boudy, référence École Bellevue, The Brothers vous propose un chapiteau moderne, spacieux et parfaitement aménagé. Envie de détente? Découvrez notre bar cigare et longe, un lieu chic pour se relaxer et profiter entre amis ou collègues. Côté cuisine, un buffet panafricain savoureux qui fera voyager vos invités à travers toute l'Afrique. Ambiance, classe et professionnalisme.
Tout est réuni pour faire de votre événement une réussite totale. Réservation, WhatsApp. The Brothers, plus qu'un lieu, une expérience. À très bientôt. La beta nga moko lokata bato santima likolo beta nga kanda tango yo bato wana beta non, nasala yango tolobaki ya passion. Vous y réfléchissez même pas. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bon début de semaine à chacun et à tous. Il nous reste que 24 heures pour connaître le sort de nos léopards, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous irons bien sûr à la mondiale? Ils ont souhaité à Bissonio Soba Congolais et nous croisons les doigts et nous croyons que Torokende mondial. Moulé Beta, Moyebima, Bisso Torokende mondial, 52 ans après, il est quand même normal que Morana Bissopé, tout briser comme glace ou un bloc arabiso plutôt que les mondialités. Force à nos joueurs, force au staff technique. Alors plaisir aux amis parce que le Toyambi moto boyebi déjà à soit représenté à moko yabiso il y a invité au Bapes Rabiso honneur Bapes Rabiso et c'est montant bayaka parce que ma solo il y aura toujours malade concernant bien sûr Mboka Nabiso Fumuchile boyebi déjà très bien la vie. Chef coutumier, nous avons sur ma bateau, Kobix, bateau na Bokoko, quelle que soit la maladie, mais ceux qui sont liés na Bokoko, en tout cas, et Kokende, sans problème, ba témoignage des alliés, mingi. Azaka mutule rolobate, azan mutomatalanate, azan na compte TikTok te, azan na Facebook te, azan na Instagram te, pour na la qui s'abattu, n'engeni ni azako sala, ton bakoko azan ko utiliser bien sûr pour pouvoir bon batiquer là, azan na biso awa pour muchile mbote. Ah, malamu noko Stemai tukutani lisusu. Nikole bele te nazalaki te en tout cas nazalaki na mboka. Po ngazalaka ate. Nazalaka na mboka mais nayaka ko traiter batu na 8 ans mais makamu nanga nyonso ezaka na mboka. Mais awa pe nazana ndaku nanga po ezapeka Congo. Kuna pe nazape na base nanga pe ezalaka na intérieur. Bokoko belinga salisaka batu ewitaka mboka. Okay. Po bakisi wana awa ezalaka mpe pasi koluka lukango ezalaka pete situ ya biso basakata. Okay. Yango mona ke non nazonga lisu mbangu na mboka kotonga nazalaka. Nazwi ba matériel nanga na ye nango na kinya. Donc mikolo nde na witi ozala kuna na mboka. Alors mbule bandi malamu j'espère 2026 depuis bandi to mona nité. Bon, yo moko yebi ngai ndiko na ngai Batan, nalinga pe ba TV pe na mingi te. Ezamon rare. TikTok baninga bazoche ba biloko kuna yusu mona. Te. Ngai na yeba kango te. Ngalo baka bano nazana bango mwa baleki akotsaka mwe loko moko wana meko salo ba live onde batu baleka te. Osala pona batu ba yebele. Te non ngana sala na biloko wana te. Eza impera rare. Mais ozoka batu ebele ndenge. Yo mutu za mutu réseaux sociaux te, ozape mingi na TV te. Olega na média te. Mais batu ba yaka ndenge. Bon, à partir de Moussala, ce qui est malamu, en tout cas pour Batubaya, Pembeni na yo, exagé à Mouké. Batouana Bayaka, à l'aide de ba témoignage, au bazo yo kepa baninga na bango, au yazu li solo memi awa, au azu ya memi awa. Mais ça te que non, Batupo Baya, il faut saler la kaka, ba réseaux sociaux, to ba télévision belé non. Biloko ananga pene panangai ezalaka te. Moussala nangande eloko etinda ka Batubaya. Pembe nange belé. Donc oyambaka bakamingi ya ndenge nini bato hôpital elembi bango bato yo bazana bambasu kaka bato bazana maladie moko compliqué ya kobwakela to bakanini penzo ya mbaka. Oui, na salisaka bato baza ba problème ebele ba problème surtout ekota mulili. Ozomona biso to négligea coutume mingi surtout bokoko.
soki okene ti na bamboka nateka epa na biso basakata te ba province nyonso Oui. c'est-à-dire ozomona mutu azobeta pena 90 ans en vie mutu azosala pe ba 100 pe bazokoma Oui. à partir ya nini soki abeli ye moko aza mwa nzete azokekata na zamba eza naturel ye moko asali mwa kisi na bokoko ameli biso awa bamaladi ezoya trop de Produits chimiques. oui biloko tozolia vivre fait salité poubelle biloko ya bajara bongo yango ezokozaka maladie biso na mboka ozomona mutu azolia mbisi pene uti na mai eza na makila ye moko amibomeli yango azwi atie na nzungu mais awa ozokelia mbisi mosusu so ebeta nango na vivre fait wana so esala nango so combien de temps 2 ans 3 ans oui. Bon biloko bongo yango ezokreya ka maladie misusu eza bato bazolanda pena bavia bapresse baobwakela baninga maladie na nko pena ka ke non alia moninga lekisa po akoma na bozwi c'est ça causer ba problème pona ndezo outi oloba matalana ba vie moko ya bongo ke non amona ka ngai funa za mutuka oyo ngape funa so manda kwa bo bon so famille no bazali na biloko wana c'est ça so pe tanga ye classe te ah okuta na ba camarade ambe ba omemo na banzela na yango ozomona lelo bamaladi ekomi ebele misu pe etamboli na biso mo ezoza malamu te donc okomona ke non jeune garçon azaka na vie ke non te lokola ye asali eloko ngape ifuna sala mais mosusu wana azwi aza bandeko na ye na gouvernement mosusu aza bandeko ne libanda mboka mosusu aza donc mosusu pe eza ya famille na bango tata na ye atikela ye yo olanda moto abongo te non. Donc mbongo elandanaka selon famille ou teli donc ezaka bongo donc c'est ça alors Fumuchile ba conditions za nipo muto ya pana yo muto azobela muto yo anyokwa mi muto yo solution za susute akomosa ngutu na liwa po ya pana yo komona yo ko d'abord pose traitement il faut ça la nini ba conditions za la nini conditions za raté OK conditions za la raté wana eza bokoko esalami na banzete omoni bato oyo balobaka bokoko eza ba condition to banini makambo ebele bende na yo kaka wana eza bokoko te mais eza fétiche OK bato leo bayebaka te différence eza entre bokoko na fétiche bokoko eza naturel neti bokoko nga asalaka eza d'origine ya biso ya culture sakada d'accord biso bokoko na biso ezala na condition te bokoko eloko ya liboso condition na nga eza ya liboso sozo yepa na nga na traité yo zalaka sincère oui d'accord soki osimbaki kisi tubela repentance OK soki otambolaki mabe yo loba po eza banzete eza fresh eza naturel nzambe moto asali yango elingaka busoto te elingaka busoto te c'est pour cela soki omoninga na sombaka banzete awa te oui banzete na batekaka awa na bangaka na sens nini eza na mama mususu azotekela yo nzete wana me aza période na bango basi kana bawenza bokoko d'accord wana moyen te hein esimba te eza na papa mususu awuti osangisa nzoto na mama sokoli mai te me azosimba banzete bokoko azotekela bato eloko abongo so osalisi moto abika te OK yango moninga na préfération na ina salisa moto omwe nazonga suna mboka na ina banzete na mboka pende na okendana il faut kokota zamba bakata yango pona ya nango donc bokoko ezaka na condition te bokoko ezi loko moko condition nango ezaka onga na uto yebisa yo wana ezaka jour yo zozwa traitement na yo respecter ba norme sozo mela kisi ko sangisa pe na hôpital pe ba yebisa ko sangisa nzoto na mama te to na papa te respecter temps na yo ya kisi so traitement no esilinde bako pesa yo permission pour au banda vie non normal donc c'est ça est-ce que nzete na nzete zina malade na ngote pa nzete na nzete to na banzete musu na zamba na osema nzambe ya munene nzete mususu aza na zamba unique so aza na problème pena zo si sa problème wana OK banzete ezali nzete mususu aza wana aze nemika na maladie ya cycle nzete mususu aza wana ke non que ce soit olalaka na butu te faut lala mais ezali omoni nzambe ya munene biso bato ya mboka
nzambe ayebaki ndenge nini atiela biso banzete po parce que biso tozana bopito te mais zana nzete musu wana pena mwana so makilo esilo ke pena na zambo kati yango ezobima pena na makilo ndire pena ka makilo pena ya mutu ezali ezana musu pena eza pena mai ka mai oyo bazongisaka bato na hôpital wana nzete nango pezali ah bon nzete mususu eza wana eza pena anesthésie ezali ah ya solo te nazo biso mama solo siko ou appliquer on mutu na nzoto ndenge nini na kosala yango solution ezali na kosala yango oui tala eza na mboka na biso ba chauffeur mibale ya motard batutana basala accident mosusu eloko pene elongwa mâchoire elongwa so ezalaki na kina kufa sur place batonga ye na niveau mona basinga bokoko bate nzambe donc soki ayekini na kosala effort na ya na une émission mona na cicatrice wana ye moko na bokoko batongi ye azongi normal bakena hôpital babite bazwi dota batutani ye mâchoire elongwe mosu awa ba place epasuki ba poumon na kati ezwi ba problème sikoyo koko moko avana ina mboka na biso alobi abi mondenge azaboy sadi subo tseka kisa mindela okufa mais poto bikisa wana bokoko na mboka bolukilanga mbisi opoka mpoka bayana mbisi ana longola motema ya mpoka yes, histoire vraie alongola nakoya na yeso aye voyage ka bato yango bayaka mo mpe voyage rare mais so aye na oya na ye moko aloba alongola mpoka motema nango asa na ngoni bakotisa ye na kati babongisa ye bazwa bakisi wana bokoko batia ye bakanga ye lisuti lelo azamvi na mboka na biso kokata noko wita likolo nzete okatani biteni mibale me bakozongisa yo lisusu bandi kotambola. Alors, au Royaume, il y a des maladies par exemple, le sucre, on a boyebi. Mais ce qui est maladie, moi, c'est quand nous traitons. Au Royaume, il y a presque maladie sont traitées. On a 12 ans en Mboka. Presque maladie, pas de sida, on a des moyens. Na traité na ngote mais balaki sanga kisi na on a évité na sina loba émission maintenant on a passé une expérience na ngote. OK. Balaki sanga kisi pa ya koko na biso moko amusaka te amutere azaki spécialiste ya sida. Mais après sanga kisi on a ba âge ba 15 ans mais jusque là na meka na expérience na ngote. Banga katoni. Ah bon, eza nzoto amutu donc na meka ngote mais yende azobikisa batu nango menga na meka mena yebiango po na formule nango ndenge za na ifu mutu soki asali pompe nango akosala na tongo fa sala a purger 3 pompes na pourquoi pas purger 3 pompes mais si il faut bo timbola libulu mona sebo tema moto mona c'est ça va formule moko wana donc moto wana ezo zwana kisi wana ezo benda ba salité moko lokwa so ezo kuya na libulu wana il faut libumwe le kaye pe ya makasi wana formule nango maintenant na meke expérience te. D'accord. Bon cancer na sali saka témoignage nango pesali cancer ezali nazo confirmer so bazana ndeko na cancer bayane pa ya solo o ba la témoignage tato okoma kotanga maladie ba ta témoignage à cancer. Ah bon? Ya solo ezali cancer ani nototaki cancer pene za na kati bimisa moto makile belé pena makila moto azo saigner wana pena cancer pena kati esili pena témoignage za moto ngabikisa mwana mwasi nabikisa ke pena village au même na village tukutane na village ponga traitaka pe awa tina village okay. Oui na traitaka na awa na kuna na bikisaka ina village. OK. Na village traitement na izo combien de temps? Rosa ba une semaine bon j'espère na bosani toyo kango nde na témoignage oui na témoignage na ye. Alors on préférait tout le témoignage pourquoi tu sors ngoto na témoignage ya mama oyo abiki na cancer grâce il y a bokoko bokoko yo fumu la salaka ezobikisa bato ebele to na mama o abiki na cancer ninga za témoignage cancer matrice na ye pa fumukila na meliki sika 3 jours à pamba makila na pe katani esili pe laki bibunanga déjà pepele
bandeko bokosa te bokosa vraiment te boya kolanda awa solution ezali na 3 jours kisinga na meli nazwi déjà kimia ape na komi déjà pepe na libumu. Ala bongo nini okoki kolakisa bandeko nyonso baza na cancer ya makila ndenge yobelaki okolobela bango bayandoki bisika bazali bayandoki bakutana na fumukili azali awa azosala nde makambo ya minene mpo na ndimaki te na 6 mois nabundi na ngome na 3 jours na melikisi solution emonani na 6 mois buna maladi nini nabundi na cancer na matrice. Donc maman Annette kombo Annette maman Annette donc 3 jours ya pamba ya traitement ndenge tozoloba boye komi pepe déjà pepe na libumulanga makila peza lisute katani zote zongi ndenge yango ezala zote zongi ndenge ezalaki na sepeli makasi. Très bien. Félicitations à Fumuchi. Ouais. Mon témoignage kitoko ameliki c'est 3 jours à pamba. 3 jours ngakutu na ke bosa na biba insmezaki 3 jours. Et 3 jours pour ezalaki pena ya mulili tambo libakena na etina Afrique d'ici. Oh là là. Etina Afrique d'ici dans tout cas na kuta na ina ye na ebisaki na bi elo adiboso tsa wendima no moko mena obikisa yo na en tout cas na ebikisa ke cancer na salisa ngo bitoko bande ko bana prendre mabota tout ça mabota toujours pezali donc témoignage nango na ebité soko tiela ngo batu to tanga maladie nyonso tanga so maladie oyo déjà oyo yaka mingi. Alors, on attend la maladie, après, on peut témoigner à Robota. Ok, ça va, témoigner ça. Na salisaka, moto a bota gâté. Nazo salisa, na salisaka maladie à cancer, na salisaka maladie ya ndeke, épilepsie. Oui, na salisaka maladie à faiblesse sexuelle. Nazo salisa susu maladie ya moto aza problème alala rapongi na butute. Nazo salisa maladie ya tension. Maladie ya sucre pe na salisaka bato bazanga ba problème neti ya mabala pona kotia kimia. Nazo salisa maladie lisusu moto aza problème ya estomac. Ezo déranger nazo salisa na salisa lisusu maladie ya rhumatisme et na salisaka maladie ya OK na salisaka maladie ya tension. Bana o batambola kate donc mama bota mwana mais azotambola lisusu te azotambola bien te nazo salisa on a salisa la maladie ya nyokankau myome pardon fibrome donc ba maladie wana nyonso presque na salisa kango na libumu pasi ozo kaneti libumu ba règle ikangama na salisa kango maladie ya pema maladie yango pema na français to bien nini asthme na salisaka ngo na salisaka susu rhumatisme donc ba maladie ezebele na koloba ngo misusu na ko raisonner po eza mutu avant émission si la to na ko tout à quelques témoignages oyo bande ko bazui Kamelo Biko na nzela ya bokoko bien sûr et pas Fumuchi wala fani na komina Kimbantseke na kutumoka likuna likolo yango pa wana ndaki témoignage wana ngape kwanza otungisa na maladie makasi ya makolo yango na yaki pa Fumutile na tamboli mingi na tamboli makasi bo hôpital bo batandenge na ndenge na solution te pona ngai pa Fumutile za deuxième conseil makolo na ngai tango asinga makolo ntoka na zwi kimia makolo na ngai yango yo eza un témoignage yango fona na kisa makolo ndenge na yaki na passe mais siko ça va na za otambola na nzete ba besoin za ça na ndako mais pas Fumutile en tout cas na zwi solution boya ebele ba toto to ça va ya makolo boya ebele bo zo solution ndenge pe na zwi po pa Fumutile nde fin po na tambola ki makasi na zwi nde solution awa yango pena nde azabwe na banda ko bela maladie asthme na ume na makasi depuis na âge ya 7 ans je monte vendre kana ndako tomoni Fumutile na TV après na esi mama ngande na nyoko na asthme bwe photo qui n'est pas Fumutile tant OK na bandi traitement la nzomi la bakisi na oki bien kisi na ene za bikila kilate na melion pe na oki bien banda Jacques na âge ya 7 ans na comme na âge ya 24 ans na oki penda bien makasi ya on a benga batu nyonso to ba bela maladie asthme baya bozolo bikolo kwanga Fumutile auti na mboka kisi na ezo sala eza ebonganga te ezaka kisa bokoko nzambe pe apesi mayele ya ngwana nga pe na biki na obenga batu nyonso to boya bokobika pe ka lokwanga auti lo baza mama na ngai na okosa te za vraiment likambo ya solo bato bayebinga ba omona ngai na umena maladie makasi na seka makasi mais nzambe na mwana apesi Fumutile mayele nga pe na biki na tambola na hôpital ebele na tambola na bokoko na tambola na église na zwa solution te ya on a yo zwa solution a pas Fumutile
bato bandimela bokoko te na bengi bango penza baya bokoko eza kindoki te eza ka makasa o nzamba asala kaka yango na apesi mutu mayele nda osalela yango eza kindoki te. Mina bomba na ye pona mobile na ngaza ki malade azaki na malade ya liboma makasi mais azui kimia azui solution ipa papa fumo aw yango moni tozo témoigner oyo bamoni biso eza lokuta te baya azosa tous les malades nyonso boyebi eza na mboka o mutu abela kaya eza na bana mike eza la tumpa eza la nini nyonso boya mobile na ngayo ya telemi na défi eta za mobile na tolela kanenda ku moko tolandeki kana télévision to moni poza ipa liboma to tambola tika ndenge na ndenge to beso to koko beba 4 ans mobile na ngayo témoignage ezali to biki awo boya ibele fumu mona musaka ta bokoko neza ya bokila te zate na iloko moko te kobanga te boya oye salaka boyekenda bote boya ibele bino bato oyo kabiso bolanda siko boya bokozwa kimia bokozwa solution boya tala liboma 4 ans to tambola sika ndenge na ndenge me azuli solution ababiki awo tokemba église toke sika ndenge na ndenge balie biso pe mbongo azoi kimia te azui kimia awa boya ibele nasepeli kaka ndenge ndeko nanga zwi mwana tellement azalaki menase na miom oyo ebimisi ye deja zema liboso ya mibale nde asali ke aya okoma koto yango tomoni résultat nasepeli makasi mpo tozwi mwana merci nafumusile bakoko bapesa ye mayele po ete ye bakisa ye nani makambo bakisi atraite bato malamu sagesse intelligence ezala kati na ye bakoko babakisela ye ebele merci. Bon, moi c'est na ngai yo ndeko na ngai moi c'est tokenda liboso na première traduit professionnel alie biso mbongo tomoni ça ne va pas toke pas fumutile totalaka ye na écran dialobaka alipesa bamessage toyaki lesiko awa na matete mpo tozwane solution ya fumutile mpe tobandolanda traitement na biso pendant 2 semaines. Après avoir un traitement 2 semaines, je vais vous retrouver moi sinanga akangize kukanga. Superbe, merci beaucoup à Nabandekono Sobazwandabi Sobozebele à travers le monde. Je pense que tu as un batu oyo baïla rabiso ba solution ba problème tous en ango. Peut-être que vous souffrez quelque part et c'est que vous allez na koignon sur le monde. Aujourd'hui que non problème nanga o solution za les sauter. Mais quand on fumuchi le total ndenge ni ba nanzela banzete nanzela bokoko peut-être que solution ya problème na yiko zoma et kosala te ba mekate ba ya pena basalisa bango omoni ngana za tradi praticien te ngana sala ka bokoko. D'accord. Différence eza nini différence eza tradi aza lokola yo ndenge oza na kozwa na bizwa kai ozwi kai na koyebisa yo mutu so azobota te zwa misisa pai zwa ya savoka zwa ya manga otokisi opesi azomela verre mo na tongo verre mo na pokwa donc nazo lakisa yo. D'accord. Nazo lakisa yo on dirait enseignant nazo tangisa neti yo. D'accord. Mais bokoko donc voilà ce qu'on a indi na komi tradi praticien o komi tradi praticien na komeli yo mais za famille na bino te ngana lakisi yo mais bokoko eze loko yuitaka na famille ça dit bokoko eza pena okozwa pena mwa libanga moko boye pena lobeli yango liloba bokoko tosala yango neti ye abiki na cancer so tali ezali nzete te bokoko. Ah bon? Oui. Ngana salaka bokoko naturel ngana salaka tradite ou bien médecine moderne ngana sa bokoko ya kiti sakata. Différence eza entre bokoko ya nzete na bokoko ya bokoko. Bokoko wana omona bakoko kala bazaya mwa bambongo ba makuta mabende ba biloko bongo mwa ba pembe osoyi batu akufi batiaka na ba pakulaka bango na bilongi donc ba bokoko eza ba jara biloko bongo donc ozo makasi nde na maluba kosaka. OK. Makasi nde na kosaka na mwanamboka nga sa bokoko naturel. Très bien. So taliso ye pananga o santi biloko ya kala ya ba 1900 mona ngwe pananga. Po esala ramini biloko makala. On a sali sala bato. Oko tala mutu mususu azobota te. Mais il faut na luka pena na koluka basani wana pena o ba koma libala bosembo ya kala wana na bakopo nango. Bokoko ane wita na kati wana na osanga ndi na sani wana. Mutu mususu akoza na problème azana insomnie.
alala te pona salisa yango pe ifuna luka nyama mobo etobenga kai na mboka kebi basakata bayebi yango nyama wana nazo ebiso amakasi na pongi na niveau moko ko bana pongi bana tongo ti pokwa nazo aka soyi na ye. OK. Oui. Eza différent na tradi. On sangisa ka banzete na mitisa. Non. Nzete wana pe natilizaka. Mais nzete ngo natilizaka eza nzete nini? Il faut nzete eza puissant. Ouais. Eza ba nzete musona kati ya zamba, il faut tala. Nzete oyo aleki baninga na mulai. C'est ça va y bien, ba yebite. Il faut natala siko nzete wana aleki baninga na mulai na kati ya zamba. Otali pe nzete o bandeke balala mingi ba preferaka. Ba détail nyoso. Oui, il faut yeba ba nzete ngwana. So tango zo zwa musisa nzete ana, il faut tika mbongo pembeni na ata 50 francs kundi. Olobi. Okoloba peno bi ke oui, Nzambe tango yokutana na Moïse. Otunaka Moïse. Nino zana ona maboko. Moïse abi nazana ngote eloko nazana ngoka nzete ya bokoko. Obi zwa nzete na bokoko, Nzambe ayibisi Moïse abi zwa nzete na bokoko. Kende nzete ane kokoma nyoka o gagner pharaon na bitumba. Le même yé mo Nzambe alobaki pe na kati ya nzete. Nzete ana puissance ko sakana te mais il faut yeba yango. Merci beaucoup Fumuchile na zo beng saliso batunyoso yo bazana besoin ya lobiko ba problème ya ndenge na ndenge ngana zo maîtriser te benga yemo ko Fumuchile akopesa numéro ne tout à l'heure na suka émission basakata bali ya mingi na basakata za culture moko tozaka bien mais tozalaka bien tozala logique mais kotumbola biso te donc biso moi ba caractère na biso ezalaka sous forme lokwa bangala ezala lokwa bangala omoni ata na lingala na ngana zoloba ezala lokwa bangala basakata toliaka mingi mbisi ya mai basakata toliaka mbisi donc na kwanga toliaka mbisi tolinga mbisi po parce que biso kuna richesse na biso mingi za ngombe pêche donc basakata toliaka mingi bambisi ata même si bakonzi na biso bazawa ota na congélateur na yako zanga mwa bambisi ya maite toliaka mbisi na kwanga wana coutume na biso. Très bien, merci beaucoup Fumuchile. Alors nous allons comme on est les autres la biso awa lobby mardi le 31 équipe à football on a pas ballet natala otala ballet très bien. Alors tous on a match munene le match wana ezalo gola donc pour na biso toko ratango te pour ça mondial to kende mondial donc il dépendra na 90 minutes ko beta ma lobby ne to yeba sort na biso to kende mondial to kende te donc décision to sort na biso et dépendre na match wana pour to kende mondial to kende depuis 1974 to kende di société lobby nde ils ont mokolo congolais nyonso a souhaité vraiment to zonga na mondial oyo to buka na no mwa glace wana bloka biso to kende na so mondial te yoza moto bokoko vous allez congolais bakoko na yo bazalaki ba congolais ouais est-ce que okoloba lo moko te pona équipe de football en mboka na biso parce que to yambi bato belé pe awa je rappelle que mbaki maître avatar azali pe moko ya aza maître spirituel aza moto amona makambo aza moto amona makambo avant bato nyonso bamona aloba yeke tokopola match wana quel que soit kanda ya bato quel que soit neto insista ki penza na plateau lobi niet victoire les ati Fumuchile lo ba ko lobeza te tena confirmer to gagner match wana ngai na yebi ko travailler balete eloko epesanga pasi nde yango wana po ezana mwa ba réalité belé na kati na tala yango banganga bale bana basakata ya solo bataka pe ba bassin ya mai boye mais po andima bona yebite biso to ba congolais ata motema mabe yango ya koyina mboka bale za nation mobimba ezate batala yango kana Kinshasa te mboka mobimba na ba diaspora na biso ti na ba poto ti biso na ba intérieur alors biloko abongo to ko permettre yango elekate jamais ngana confirmer on a bi nasalaka na nga balete mais en tant que maloba ya mutu ya bokoko Nzambe
asali mutu na liloba a dessiné na se alobi liloba mutu aye ko bima alors que non en tant que bokoko mabeleza ya biso nazo sire yo bokanga video tozo gagner match to gagner match alobi nazo biso solo na score nini ngana yebi na opesa score te ngana confirmer en tant que ndenge na lali na butu pe na moni match mobima mais na yebi osa la balle te avant opesa score fou na yeba détail ya osa la balle mais nga pena na confirmer que non en tant que fumu ya mabele na pesi parole d'autorité ba gagner match bisonyo sto ba kongole to sepela lobi so na lobi likambo takate amen na tir na nga so na lobi likambo ta na passe donc tout ça la déjà ko sepela nga mna zo pesa solo tozo gagner zwa bozo video botsamo tozo gagner to kata partir na sala ke mission impérar na lobi bien na bina saka biloko balle te mais nga na lobi en tant que mwana ya Congo en tant que ba joueur wana ba bana na biso en tant que balle chef de l'état bimisi mbongo ebele pour na sepelisa ba congolais bon pourquoi pas to gagner match wana bo ba koko bazapi ba otika biso le la société quand même to le limi et pourtant ba koko wana baza otala balle balingaka pe yango makasi balle ya politique te eza jeu oyo biso nyonso na mokili mutu nyonso atala eza pasteur eza la frère eza nani biso nyonso totala ka yango mais pourquoi to que souhaiter équipe na biso qui ko gagner te et ko gagner le contraire et ko gagner en tout cas et ko gagner biso mususu to ko sala ba force musiko bango ba yebite ça dit tozana besoin te que non ou bien batu ba luka biso sala ba lete ngana zo porter un plus nanga en tant que congolais que non équipe na biso gagner pe et ko gagner vous appelez na te ba konziba yamba yo ti non nga sala ba lete na sala kango te nga na sali sala nga batu nga sala ba lete ba de ko sala ngo eloko liboso il faut yeba ba score exact pe na mboka ndenge na za mona dans l'époque koko na biso za sala ngo ataka bassin ya mai atali na bassin wana avant match beta ozo tala na soki boko pola boko mona ka siki place wana tinde boke na terrain wana boyebi ke tozo pola wana ndenga na mona mena basata mpo andima salela yo yango ezaka ja mokete do bolinga mbaba lete ya balinga kango me bandima kapena bakisi ya live boyete soki omoni mutu azo ndima kisi ana ngote ya solo mutaya lobike ngai na mona kiboyi na ko ko changer match mutu azana na makambo otuninga question monta to bande mission bibo pourquoi batu baya ke pa na yo ebele na bise musala onga na salaka 24 avril 2026 Zaiko Langa Langa Zénith de Paris. Billets disponibles en ligne et aussi en point de vente physique près de chez vous. Auchan, Carrefour, Cultura, Leclerc, Fnac et sur toutes les billetteries en ligne. Voici AMW Consult, votre allié imbattable pour tous vos déplacements. En famille, entre amis, choisissez le confort des taxis AMW pour un parcours paisible. Jusqu'à la destination voulue. eloko po batu bandima yo ezate po sango publicité so moninga nazoleka naleka ke mission impera so to sali na yo bo to sali so ekozwa ngata na lisusu to sali o ba inane ba inane c'est ça ça dit so ki na omo leka lelo po bandeko baza libanda pe partout baza pe na ba problème quand même na ko bomba ba maladie wana te ke no ba ke bebisa ba mbongo na hôpital ba kisi nango pe ya mwa bien zali ya bokoko mais ngam nazo confirmer yo motala ki mettre avatar olanda ki na émission na biso bon kotala kaka ndenge ezala kaka ba téléphone nango ndenge ye do ipare na landaki na yo kaki me conseil na ko pesa ndeko wana bango bazana bango bato bakisi
biso to bato ba kisité donc biso to ça na biso bokoko to différent na bango asala kabilo kwa bongo te. OK. Eza risque. Conseil na kopesa. Risque pona musala na yete pona yemoko mutu. Pona yemoko. Na yena musala na ye. OK. Pour parce que yo za congolais. Mais pourquoi attaque linga mbongo wango OK souhaiter mboka no mabe. Yo so mona nganga ya kisi andimaka na télévision abinga na pesa ka ba kisi ya bale. Non, il faut batunde ba luka yo ke yende asala ka yango. Mais so yo komo luka batu to kobenga ngo nini? Abaza na code moko wana il faut. Code dango nini banda Léopard a gagné ba match ba gagner pas na ye. Sali ba konzi biloko mususu batika ngo ba laisser aller te. Baza so ba mundi ka musu laisser aller les kina mboko na biso makasi. Il faut ko kanga bato bongo po président tamo zo mona pasi ya beaucoup ya mbongo zo bimisa. Ba Congolais bazo soutenir ba yebi pasi ndenge za ba jeune na biso bazo beta ba yebi souffrance. C'est-à-dire atili libota na ko kende pe azu choc pe na lokula kotinda. So yo mutu moko un individu de kaka OK souhaiter bato bongo mabepe mutu bongo botiki. À part trahison à balle mais ils risquent bato bongo pe baza ba traite ba ko trahir pe mboka. Pilo musubozo wango na légèreté te. Non 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 non, eza bien te. Aka mingi na ba score balle. Te omoni toza bato. Tango lobi ministre ya lukayo. Ministre ya ko lukayo te. Yo soza makamuno a solo pesa score na yo ya solo. Après ministre tant remona maloba oyo lobina oya bango bake beta kune et tutani peut-être bako benga bon so sauver mboka non peut ofele eza problème c'est eza mabe il faut ba benga o kaka en tant que congolais so sauver pe mboka non sungi mboka non gratuitement est-ce que c'est un problème non so ko luka ba benga so zo luka mbongo abeza na posa mbongo te amona kaka ministre o ministre pourquoi ngana zo soutenir équipe est-ce ngana za besoin na ministre na yebi balete mais to ko sala seketo maloba to sakana bakoko batia biso po to gagner bale wana Sénégal a gagné biso yo yebi ndi a compliquer biso na bokoko ti biso to kota ba loge oui c'est normal ndenge to no gagner 2-0 a renverser match mais ba kondia biso ba kenda katina ba village OK ba kenda katina ba village kisi ya bale ba sengela kango bato na ba TVT nganga ya bale ayeba na kati. OK. Muto sa kisi abali ayeba na kate na intérêt il faut luka eto convaincre na munoko mboka koloba. Po ndima pe ya passe. Pe bozo wango feli. Mbongo te. O pesa ngwe pa nani? Mais comité de recherche. A kopé so mbongo te mais ceux qui boté boye ozongisa boye o pesa mbongo. Ah ceux qui vont gagner, ko motiver. Oui, oui. Ndenge nga na yoka na kisasa yaka nga nazo saba kisi abali. Kisa bali yango eko musique tondeni. Non, eza malamu te en tout cas conseil na opesa bandeko. Oyo basala kabilo kwa bongo batika. Menga na rassurer yo toko gagner yango. Merci vous Muchile le moment ko motiver ba congolais belé parce que toko gagner. Mettez maintenant sur ça di colonne. Toko gagner yango. Contre Jamaïque hein, contre Jamaïque le toko gagner 50 ans. Bakoko ba otika biso te toko sala effort toko lobelango toko lobelango na bokoko toko pesa maloba na munoko mboka to gagner yango. Merci beaucoup Fumuchile, courage et puis courage na ba Léopard encore une fois de plus, courage na ba autorité et puis espoir les na biso peuple congolais parce que jamais toko tika occasion et les cas jamais. En tout cas, victoire ou rien lobby. Il faut qualification zala bango bazana Mexique biso na Afrique bandeko Europe bandeko pe ya Asie bandeko bazana pe partout toko sepela au même moment tant bango bazo sepela biso bazo sepela quelle que soit l'heure au toko zala vraiment toko na indimité toko la lobby toko zala pe na esengo toko gagner émission to sala yango avant match to sala yango avant match toko gagner ngam na rassurer bandeko boka télévision à partir yo donc bomba ce que to gagner ochina bastati mais ça te balukanga balukote et bon ba konza ba motiver yo mabete ba motiver te ngana za congolais Léopard eza ya biso ba lukanga na nini mais moi enveloppe te non 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 na okina na ça na ngonini soki na sungi mboka nanga il faut ba bazongisa na watu sali échange wana na congolais te wana fona mo koka mabete fumushi te non soki ba kokabelanga na bolingo nde na zo sunga bato ya maladie c'est normal mais so ina sungi net équipe na biso eza problème te
Très bien. Na moni ba image mo tambola, na moni ko pande ko nga fonder les pères. Achina statue na ye université to ngama na Namboka na Maindombe. Na Maindombe. Auto université? Kabagata université. Ozimbongo. Quand keka ko bunda quand ndenge ezala kaka moi muke ozuma 100 francs donc au moins biso ba villageois tozana moi mayele tozana moi mayele. Ole ki villageois moi ete. Ana bota mi kwa na koliwa na ye donc na na kimukolobo. So na kobomba ngo pourquoi? D'accord. Na yeba atakini. Université. Mais idée di kanison où tu as? Tozwaka 145 territoires. Président pesa ba konzi mbongo balia. Balia nyonso bana 145 territoires comment na bana et comment na Maindombe na mboka na biso bo pauvreté moko bana bazo tanga pena azui matiti ake kata na zamba azui matiti wana atika na sebe mwana vandi. Oh là là. Donc so tali condition bana ba tanga na basaka te za mawa yango nazwa ki likanisi na bia antake na za fumu kuna ata mwa muke oyo nga nazozwa semiena sunga bande ko nga bana ba village. Ah, oui. Félicitations. C'est bien sunga bande konanga bana balongwa na ba condition wana. Mais to wana ba konzi belé. Awa. So to komika pembe na élection. Mais nous wana ba konzi belé hein. E belé muté mabe. Parce que ba to sunga na ngati. Voilà. To sunga na kate. Eza musakata mo akabagati. Ngam nazo ibsa solo. Ngana musakata. Donc so inazo ibso ndimilanga. Donc pas si on a des conditions bana ba otangela lobité bandu to sungana ngati grand bandu to sungana ngati ba ko préférer ba sa bilo na kini mena mboka na bango bazata ni logote bandu to sungana kati surtout côté na biso neti ama Indombe wana ça dit yepo asunga moto il faut za ndeko yo utine tata mo mama moko wana sungio tozata na mokoni mo te to ko tia motema kele lelo akosunga biso non azate. OK. Moi muke na mona kanabiso na Maindombe tala na omoluka ekoluka po mais baza mitema mabela iliki autorité belé moi muke neti nani na wota oya benda courant na vie mutima abenda courant bendela bandundu bendela bazwa courant ye totie ye mususu nani ils a passé hein bazati ils ont souffrir na luka bakombo wana bazati donc hôtel miyo moko lobi na kozela il faut moi mukenza mazo pesanga na otonga moko passe ezosila te nazo bunda kama malembe mais na kolakisa na moni mange moko na singa ki angolobi na se rappeler déjà bâtiment ya ba primaire ici li mais université na kotindela ope tindela biso moto chateau image wana okotala ngo moza quand même na besoin de sungi ya bato te bazana biso oya kulinga habito sunga mboka to kosala yango donc on primaire école primaire na université na université na secondaire donc on bande pena ba classe à 7 na université oui nazo tonga bon mais passe ils facilité hein ils a facilité passe ça dit po batonga so na zuma $100 tindi ça dit passe na zeli lisusu après 2 mois 3 mois lisusu na zuna tonga ngo bon oh là là mais ils poussent quand même ils poussent na moke kaka 18 ans kolembate 18 ans donc pour aider des athées biso to sungana kati biso kutu les contrats so ça bon ba politicien wa bundisa mais les politiciens na sala pont na mboka na biso des villages moko minene makau mususu komo na makau mususu komo na semundani na lukimanja ngo na otindelo na sala pont batwana bazo souffrir ça dit oyo po ba ki na village oyo il faut ba futaka 1000 francs bo ba 1000 francs na mboka biso ezambongo ebele po bango mo baliaka na 500 francs mopikwa mbisi. Oui, bon, si vous abimisi par jour, net 2000 francs. Tata zolela nanda kondire abimisi $100,000. Nazwa idée. Na somba ma bene na sa pont mais ba député na bango abake buka pont wana. Oh. Nzambe azali koloti. Bake buka pont wana na bayebi ke singa na tie pont
peut-être ce bato ba olingangai na oboto la bango ba pouvoir bake buka pont ongana tia na otindi image wana otia na minto pont eza kubuka eza kubuka na bake tia ya bango so ya sima pont ango bato ba matakate eleki ngomba donc nazo sa solo ekomi pe kobukana bato bazotambwa nango te tala ki niveau ya motema mabe sadi balinga développement te or que mboke tongamaka oyo aye na 1 oyo aye na 2 oyo aye na 2 oyo aye na 3 mais biso na mai ndombe ezaka bongo te sadi so oye na 1 wana bapoliticien babandi obungisa bakobuka eloko na yo pe bakosala te eloko te alors que non tozana pasi moko bakonzi batalaka kisasa te namona bakonzi bapréféraka mingi ka baville mais biso kuna toi na souffrance il faut ba yoka ba message ya ba politicien na bango te moni mokonzi mboka ye moko déjà yango na pesa ngo mbala mo epa ya mokonzi mboka aza congolais le père des mères atala ka pe biso na uti kuna pa na bino uti te ya uti na kwilu auti na kwilu ekabwana biso to koma na maindombe ya uti na kwilu alanda ka ba flatter wana te ya biso ya maindombe ayoka ka biso ba peuple atuni penabo fumu eloko nini ekozanga tuni ba peuple wana ba flatter miyibi zwa ke mukonza pesa 145 territoires na biso pi photos za na kati mais ba politicien ana sadi ba zwimbo wana ke tonga na ba village na bango moko ya uti wana na ba village ya batu musute. En tout cas, courage à biso toi derrière yo Fumuchile. Oui. Je pense que ekosila ndengo bandiango ekosila et puis bana ba maleme ba cadre kitoko pona kotanga pona ko apprendre ko zoma ile baza ba cadre lobby ba cadre ba le lolo ba kolemba bo bana ba remplacer bango so bana batangi te eza passé bango ba yeba biloko wana te bango ba yeba ka ke non so ito comme pembeni élection wana ba yeba kosi mais omoni biso bamboka na biso eza bamboka mo eza difficile okosa bango ba loka kisasa te okosi bango lelo lobi oye lisuna mbongo bango so ba boyo nazo kosa yo te basakata to a 5 sortes to basakata batere to basakata bansuka toza babai toza bangingele toza na baja basakata mususu wana omoni biso ngana musakata musuka na Kasai toza na ba village mo minene semundani makau mukila au bas village nanga ça dit pour percer bamboko sozo autorisation pananga te okota te okamboka wana bamboko nga bota mili d'accord pe le sel bamboka o soutenir bakonzi po babima yango wana yango na kendo pesa ba message na bi politique na mboka na biso isili OK d'ailleurs bamboko eza bamboka bokoko et comme okota na ba politique bamboka ekomi ko kabwana biloko wana isila très bien ça dit pour percer na bamboka na biso so zui klepa na ngate olingate po na lingate na kota ngo na politique. Merci beaucoup Fumuchile to komo ke na biso na suka mais iloko na osenga yuza caméra otala yango yo opesa bandeko numéro de téléphone na adresse sika ba wuta na yo pona ba solution na ba problème na bango bazana. En tout cas numéro na opesa sko numéro na nga mo privé oyo ça peut être privé numéro na ngeza plus 243 81 32 30 438 eza ya WhatsApp 81 32 30 438 mais na bandela lisusu ba maladie pour mutu mususu peut-être ayoka ki en bien te tozo kota kutia kimia na mabala bato baza posa azo sala activité bato bazala ebele na activité na yo aux en école, aux en hôpital, aux en église, donc biloko nyonso. Bana baso baza besoin ya ba chance, makambo kangama, makambo efungwama. Ozala peno mibala bien, bayaka basi bien na ba domination que non so lobeli moto likambo tika libongo. Okangi pena mobali po mabala ebele oyebi non c'est mai nazonga mwa likambo libala. Bilo moso pene za mvutuma nde mibali na basi bakabwana ga. Ouais, za mvutuma. Oui oui. D'accord. Ils ont envoûtement. Ils ont envoûtement. Biloko wana nazo zone salibala sans problème. Pepele pena. Toujours ça na ba domination que non soki lobeli mutu likambo etikali bongo. Tata biso mobutu va on ba sala tête. OK. So lobeli likambo au hôtel le matin. Maman na domination to be on a isati bimbie. Ibimbie. Toza pene lo mususu wana to benga ngo na kisaka te ebi. Ebi eza so na teli oneti na ba batu
bazokota tozane lo mususu wana attends bazokota ebele bazoya bongo yo bana plein batikali na église bana bakufa te bokoko eza na condition te so moni bokoko ekoti condition wana ekomi kinganga te est-ce que tant nzambe apesaka biso nzambe asala nzete atie bamanga atie bafruit po tolia qu'est-ce que asengela biso mbongo avant buka yango so moni nzete ekomi na condition se ekomi bakisi te ekomi bakisi bokoko nange eza na condition te tosalisa bamaladi ya diabète bacancer bacirrhose de foie bamyome baasthme bafaiblesse papa na mama donc papa azotelema su te bamai ya mibali oyo ebeba ekoma mai ke non soki mama asangisi nzoto na papa mama atelemi omona mai wana nyonso ebimi na se tozosalisa yango tozosalisa mokongo pasi hémorroïde sinusite moto ayoka moto ebetaka na kati ondire ngonga pena moto ezobeta makasi ozoka pasi bato balalaka pongi na butu te donc bato baza pena baproblème wana nyonso nga asalaka surtout ekota molili yango nga nasala yango mingi na bokoko maladi ezalaka soki eza ya nzambe omeli ata mwa comprimé ifo bika mais so omoni maladi omela bo ezosimba su te seke bato ya mitema mabe batali yango miso esilaka na bokoko na nga eza na condition te mais elingaka nde secret d'accord bokoko na nga eza na condition te mais elingaka nde secret makasi do elinga secret eza biloko moko eza mwa bakarate moko na wuti obetela yo wana elinga mpe lokuta te il faut que vous ayez ta vérité elinga lokuta te. Merci Fumuchile, tokomi na suka il faut te libérer. Vous avez mutamara buye belé. Oui. Ero ba watondeli okuna baza kozela. Atokosisa ndoba nini. Ka kotala na ba téléphone. Totalaka bato mosu ba obimisa ba mbongo. Elo na opesa ba na plateau ina mo eloko na imoko bo eloko wango bimisi mbongo. Oma bato obe mo eloko bo. Bokoko ebeba. Bato babanga su bokoko te mena kaliza bato babanga bokoko. Mais ta coutume. Te kinoise en esprit. Te kinoise en esprit. D'accord. Pe ayebi ko luka mbongo na ba façon nyonso. Ya lokuta. Ya lokuta. Yo misa bango ti na ke sabilo wa bongo. Misa mbongo te. Multiplication. Omende ngane na sa bokoko. Nation na biso mobimba ya basakata eyebi pendenga nazo sala musata muso sala honte. OK. Soki nga na tiki to remplacer mususu. OK. Toze kolo moko e protéger kabokoko. Mo pesa am kodia. Pas moto moko boya. Kodia ba pesa ngo mutu te. Kodia zelo kwa famille. Tata na yo kaka batunde baloba ko yaka na opesa kodia. Eloko kodia zaka neti nini? Ezalo kwa mokakoswa ya famille. Papa azalaki na bozuabi noko stema yo musalo zo salo yo kende liboso. Abwakeli osoi. Upema yango wana ti. Kodia nyonso yango wana. Kodia nyonso yango wana. Bo tata mususu akozala yaza batata na biso akala wana. Akozala pe ye moko ayebi makamune me azo fula ka mwana ne azo matame yo pe kote oyebi yango te. Mais kodia zate ke non mopaya pesela yo yango. On eza lokuta. Eza lokuta. Po parce que yango eza na bokoko. Ndeni bokoko ya batu mususu ya famille mususu ekote pa na yo. Et pourtant yango eza na langue mususu yo pe eza langue mususu. Pe na bokoko kisi ya mbongo ezalaka te. Kisi ya mbongo ezalaka nde na magie ya mindele. Mibali na mibali bobimanaka pe bakopesa yo yango te ebima. Bakopesa yo nde musala oyo ekobanda kotila yo nde mbongo. OK. Ngana talaka batu musunde balobaka ami bengi pe fumu. Abi azobimisa mbongo. Abi na porte-monnaie magie. Yango eza bokoko ndeni ebala na suna magie. Talaka ba mo wana. Il faut pas poser bango ba question. Abi pe prière ngo azosala mutu nyonso azoyoka non wana eza lokuta. Prière ezelo kwa secret. Tala mbongo ngana bimisi bokoko ebimisa ka mbongo te. Eloko bimisa mbongo c'est magie. Pe mbongo ozo bimisa, oza na nini? Est-ce que yo moko za patron? C'est ça.
avant yo bato bazwa mbongo epana kasi yo mo faut zana bimembe po parce que yo moko ata moto yo zana ngote mais tango moto akokende wana epana ye amo sengele sumbongo po jour to kozwa bakonzo babana okipe biloko ebele babana kokanga bango eza koyokisa mboka soni boluka kope bozosala yo pe tata pene ovandi ke non yo ozalaki nganga te ozali moto akisi te mwana no azwi yango epa ya nani biloko wana kisasi eza na laisser aller moko po biso tosalaka na witi mboka ti famille ya bomama nyonso famille ya papa basala yango te tout le monde ayebi famille ya bomama na biso mboka na biso moko babenga yango mokila sema mfumi mboka na mobimba batambola makulungulu mboka le plus puissant na basakata tuna musala comme na sema mfumi sema mfuni OK toza na maladi ndenge nini so koti na mboka na ifo elongwa ya solo mboka ba mama nanga place bapesinga bokoko mboka eza puissant na village wana mobimba basi nyonso balia kesika moko c'est-à-dire oyo so atie biloko donc bozo sangisa basani bino mibali nyonso pe balia na kape sika moko OK makolongulu mboka mobia mboka nyonso sina mibali donc il faut ba foulard kana mutu mboka wana c'est-à-dire so yo witi pêche il faut kabela baninga batikani na mboka babuka lokuta te radio musique pe betaka te musique betaka te moto ekotaka te vélo ekotaka te mboka moya na force makasi place nga na zuba koko bapesi nga wana nazu yango epa ya mutu te tango na bandi kurenye lokwa basata bana bakisa boko wa makasi basata babandi kupole ngai tata moko aza kuna tata Jean toke pa na ye yaza spécialiste ne loka obota bi ke jeune zwa comment nanga ke jeune ezalo wa que jeune que jeune za pa mobali ya solo que jeune comment nanga mboka que jeune zwa na kozwa ngo epa tata aza spécialiste kana loka obota toke lisusu epa tata aza makasi ne loko etali soit maladie soit ya cancer na récupérer biloko na basaka tande bongo bapesanga confiance so na ke village na ye awa na zongi village na yebi komema basuka na opesa bato nazo kabela bango bazo bimisa mayele bazo pesanga po biso bokoko soki okoli makasi bakokata obokoko OK po bakata babanga ke ko mema yo na ba makambo ebele be ba sacrifice ko trahir bokoko na biso bana kaka baza mike soki ayebiso likambo na mboka otiete moko vivre yango ba basakata kaya mikebo musata formaka mwana na ye tango azokola direct alakisio de anjela bokoko pour richesse na biso ndi yango wana mais awa na ye bakate territoire na bango ayebite localité na bango ayebite munoko mboka ayebite so aosola na bakoko yango na munoko nini pe bokoko yango ba ko tsango na français Muchile merci pour le conseil. Ils ont plaisir au Saranate, tu connais vraiment la souka. Na pas que ça sous numéro donc pour na bateau. Numéro bozwa ngai donc bokoko ekipakate ato za musika et pour na pe kolote po biso nyonso bakoko bazaka moko. Biso nyonso. Ngana lobagelo ko moko omoni mvuluzi kimbangu. Ndenge abima na Congo central. Ba négligaka ye. So ba abima côté na biso bona ebite tomato za la première en Afrique na bokoko. Est-ce que ebiti le lobiso to doragaye? Fumu kimbangu. Oui, na mama qui pa vita. Tout ça il la raye. Mais tala neto ana force biso na bapindi. Très bien. Mais kotoyo o ye moko abimela. Bateka. Ba Congo place on basala ere ba Congo basa vrai ko la vivre na bango. Mukongo azana problème a montute mukongo akosaka te mukongo ayibaka te. Mais na moi place wana nde basala kindere. C'est ça to solango ne émission. To solango émission na pesa numéro. To ça ba valeur ya fumu kimbangu. OK, na pesa numéro plus 243 81 32 30 438 81 32 30 438 bo benga bozwanga wana numéro nanga ya WhatsApp. Benga na WhatsApp bokoma to salisana. Merci. Fumuchile en tout cas tout le qui m'a biso mingité, nous en a besoin na yo
nakoya donc nakoya moi ba témoignage nyonso bato batali tali yo ba problème wana nyonso neti mama oyo alobi abi ya ne akangaki wana zai mwasi ya soda. OK. Aza mwasi ya soda. Mais bato batala ngo ba mona boko comme ça esala. Merci Fumuchile, merci également na Binonio Sosika Bozwami, bonne chance na ba Léopard encore une fois de plus et courage na bande nyonso baza autour. Et ils ont ça la biso vraiment bien nous continuons cette émission comme Penasuka et émission na biso ya lelo avec Fumuchile. Grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle, merci au cordon Merveille Mampouya, merci également à RJ Oulabila et sans oublier Obed Toko. On se retrouve tout à l'heure avec notre invité avec un plaisir. Au revoir. Fini le stress na kati ya États-Unis ya sika na kati ya Chicago. Resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko. Repas ya ban Afrique, communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba. Mutu ya ntaba batula dongo dongo. Koba ya komweta pilipili. Bakasa na musaka basambwisa yango na ngai. Pondwa madesu, pondu, ndunda, légumes verts, toutes sortes de poulet mayo, makayab, madesu batula mabumu, mbisa kokauka. Okokuta masanga lokola, fimis, dopel, nkoi, tembo, skol, tamba, lungwila, vitalo, olingi retrouvaille, yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolia komela, kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya Leo. Vous préparez un événement à Lubumbashi? Ne cherchez plus. À très bientôt. The Brothers vous ouvre ses portes. Un espace unique, pensé pour vos mariages, conférences et événements d'exception. Situé sur Avenue Boudy, référence École Bellevue, The Brothers vous propose un chapiteau moderne, spacieux et parfaitement aménagé. Envie de détente? Découvrez notre bar cigare et longe, un lieu chic pour se relaxer et profiter entre amis ou collègues. Côté cuisine, un buffet panafricain savoureux qui fera voyager vos invités à travers toute l'Afrique. Ambiance, classe et professionnalisme. Tout est réuni pour faire de votre événement une réussite totale. Réservation, WhatsApp. The Brothers, plus qu'un lieu, une expérience. À très bientôt. La beta nga moko lokata bapesa kimali boloko beta nga kanda tango yoka bato wana beta nini wana non, nasala yango tolobaki en passion. Vous y réfléchissez même pas. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass,